Dans la maison comme jamais, retrouvez ma soeur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Buzzzer91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Buzzzer91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Buzzzer91 aussi. On en parle, c'est une nouvelle émission alors ces derniers temps en tout cas tous 5 ensemble. Biso na Congo tozara ndenge na weekends. Lelo na ye na catalogue plus chez Nana Boduga. On en parle donc match à Brésil Sikoyo. Ezo beta. Alors, biso par rapport à moi, Brésil, Ndambu, Tolinga Pena Boye. Alors, on en parle, tout le monde a Ken Piana Makizembe. Alors, il y a déjà beaucoup présenté biso, mais c'est à Ken Piana. Ken Piana Mikola Tiki ba polémique. On a besoin de biso mingite pour Zolia. Mais communiquer très important. Mouta touché, moutouté. Aussi polémique. Non, n'a pas polémique. Problème est qu'on a besoin fula batumoussous. Non, je parle de musiciens, moi je parle plus de grands. Mais oui, polémique est zanango. Ou a provoqué, à mon polémique est bimi. Biso ce que tu provoques, tu as provoqué biso, allez, tu provoquer peut-être. Quand ça fait un temps, on doit dire que Fimbouna Fimbo, plus précisément, même engagé à Fimbouna Fimbo, beaucoup mis ma mère de troubles. Bon, ça, la émission manque. Bon, c'est la bino 250 émissions, vous insultez tous les noms. Créer la bino nyon sonne ma bene solo. Alors, en étant responsable, nango kolobani. Bon, nga koloba YouTube ezana tite vakinte. O eza monde mususu. Vous comprenez? Le loba biso tous allons quelque part. Er tolongwe bazui mwana ya babi ya Shokoro oaza ofelin balongo lié. Pona babiso na mabe o ya salate balongo lié pona mabe na biso o peut-être biso to sala mois départ. Alors comme bango ba lukaki peut-être guerre. Mutoyo asala ke mwana wana longwa. Tolobaki to combattre ti na suka. Yango bomona guerre objectif nango ezalika kolongwa ya mwana ya babi ya Shokoro. Yango bomona ka ono Ken azo s'intéresser na batutel mais batu wana ba combattre na orphelin. Ken nos orphelins. Non, orphelin za mwana babi ya Shokoro. Za na papa mama mnokota mamba bat makasi wende. Balongola ge pona biso. Nga na ke babando combattre na bato nga na ba mouvement. Yo biteke kunza do alongwa, yo biteke prince alongwa. Ponga inde na akina bango ya na lobaki la guerre sera longue et populaire. Soki bana mai wana bazana palais bulo ezate. Malheur na bango ekoya net na mutu na nga. Ya na lobanga ifona bunda. Bato balongola ka bango ifona diminuer bango ifona koisa bango na koisa orchestre na koisa ba attaché de presse. Faut pena basila. Soki basili nga comme ce à l'aise. Alors parce que si on en parle Ken Piana to yokutao na catalogue plus c'est pas Nana Boduga concert no journaliste. Ken Piana question morale bosseza. Oti sikoyo ozaka na chaîne honorable Sakari Baba Baswe. Échangeate.
Direct TV tozana. En plus ceux qui ont la chaîne à battre, il faut respecter les normes. Ba conflit internet totika ngo na internet na TV olaxi façade mususu. Ngana zana ngako kuna na lungandeni kuna za chaîne na biso chaîne na vie. Na respecter pe ba normes. Nazo finga na nga ba leader te. Awa nde na internet guerre kozala na pupol mais kuna na respecter na batam. Ken internet ofingi. Oye na TV bongisi. Ken pianara moko makizembe. Mutasala bongo. O mona te que ça non importance te. Pour ni kozara ken internet et ken la télévision. Te na TV pe na sala biloko wana trop. Na TV na sala biloko wana trop na ken. Accepter koza parmi ba garçons to excusez-moi le terme bato ba benga bon ben poli à télévision. Bato ba sala buzoba na télévision, tu fais partie de cette équipe là. Non, nga sala buzoba te. Nga yo ebi bato nyonso azana ba problème si to genda parquet to silisa. Na banga bango pel sote po si to samba misusu bakima. Donc nga sala buzoba te nga ezande olukeli nga ba problème okuta na problème. Po nga tambolaka na maite. Na tambolaka na essence. Essence on atambolaka nango. Soko pelisi moto na couloir ya batonga na coopérer na bango olukel nga problème. Yo yebi depuis na botama. Na tikala jamais ko imaginer. Kutu pona ngate pona famille na biso na imaginer na ngate ke mutu moko ya famille na biso amata jet. Sko fallait pour pas longola défi wana lobi non ken. Ozo imaginer te tout est possible à celui qui croit. Nga nazala mona jet danger na mona ba musicien ba sala ba clip na jet ah est-ce que mondo nga la vie na nga vraiment mais comme nazala na kondima na boulot na sala fallait pour parler la pesa nga valeur yango na lobaka soki mutu o sala ba délire na yo o toucher nga kaka fali o toucher nga vraiment fali wana vraiment na ndima même makala na kendo fanda na kendo pema. Et surtout quand tu as déjà parqué, les as comme je vous avais dit que tu as catalogue plus le bagno non, mon catalogue plus restaurant au air naye na raisonner na liaka na jet pour air na lia na jet nana boduka na mpanzi sko bagu ya biloko to liaka na kati ya jet oh lelo tikala histoire yango nana boduka servir na ngo bato ana kini donc restaurant oyo eza restaurant zo ya baba honorable ba ministre ba journaliste presque tout ya mboka na asir koya no pe awe za pambate nga pena par ba jeune ana li apla mo boya michopo kaiso bo remarquer mikolo na ye munene po pana na so efaselo semula moto mais ça nini na ko mikolo na mai donc faites comme nous aso ye aux ambitions kutana na ba kenda sango bato akombo ovanda bolino honorable Zakari baba baspe otana ngambo moni boss na biso et boss nga na so côté voter parce que ya que c'est pas voter quoi il y a bibu soutenir sur votre 600 auto bongisa RTG na biso alors nana boduka catalogue plus parce que nga na micro pa nana bino mbale bobeta na masolo yo pe tuna nana des questions olia mutu na nga ken ça va bien nana aye ko fanda koto moni o ba restaurant nyonso to okuta ba Thompson moi mike mais awe zola tsa restaurant mutu azana grandeur ya masolo da mwana poto tout soko ye Kinshasa avenue onini Busumelo 85 oye Senana boduka otunika obi place monument ya président Nassau Kasavu Bozalt otunika Busumelo ba l'action numéro 85 catalogue plus ezana et à Mamotutu en photo bien bango penda rendez-vous en tout cas si vous avez besoin au coup d'un biso conseiller biso si j'aurais biso quelque chose j'ai un goba na poto na ba yaya poto na ba maman poto ba ko kwa poto ba yaka tout na na Busumelo bango est-ce que ko pa moi na maman biso dans na ko sa ngo sans futanga obini mikolo mututu pa finganga ba bango ba lo ba ken mwana musala nana mwana musala asule bona boyi ndanga te bobenga mwana musala ya nana mwana musala ya sule bosala perte nana boduga azane kutu mutu mo bo depuis abote masala ne polémique te sule kutu alega même na micro boete
Donc eza jalousie baluka ndenge nini ya ko prononcer kombo ya Fally bazokoka te bamona il faut toi attaquer osali pena c'est le scram te c'est le azana e moto to robeta lisolo nete c'est le to pe merci ndenga sauvaki mwana na 4 ans ndenga mataki vraiment sauver ba pese mukandati donc il te pesi vraiment nzambe merci congolais moko vraiment to ba rater za la judoka to ba rater za shaolin action sala qui ana vraiment sala nga bien alors Ken Piana mikolo na émission on en parle to la plus musique to sur la des sujets tu as besoin yo pe au résumé les biso parce que eza week-end d'habitude ba week-end tu vas résumer ba sujet na biso première sujet na biso to le qui sur Fally Ipupa na JB Piana confluana et uta wapi ezala ki wapi un mot à dire sur ça pour te continuer pour te go ta deuxième sujet. Voilà, merci. Omoni Fifi Siwa napesaka papa chéri ba respect belé napesa vraiment papa chéri ba respect belé papa chéri pe place aza ayebi Ken Piana zana ni na mboko en tout cas na ayebi sayo Fifi papa chéri asala ebele na musique ya mboka na biso atombola génération wenge abeta basali ya ndenge na ndenge mais papa chéri oyo toyebaka ya kala wana na Fally ya lelo na ndenge ya actualité na ndenge pena ya masolo papa chéri baza na minute oyo baza bakoboy fatigué ozo comprendre papa chéri na minute oyo na ndenge ya musique na ndenge ya ndule viaza koboy fatigué na sensi nini na minute oyo actualité c'est Fally makambo ba vie basalaka nakoloba ni succès zalaka tour de rôle nzambe atikala jamais kopesa succès pa batu moko boke bino nde bakolo succès bino nde bokofana na succès ti bokokufa jamais ba Maradona ba Renia lelo to mona ba Messi elakisite ke Maradona sala makambo ya danger mais Maradona il fandi mape Messi ke Messi na minute oyo na mboka na biso c'est Messi babi soki so to kena mambo bale JB Piana Ronaldo non eza nango grave te akozala pe Maradona mais na minute oyo moto arenye c'est Messi ozo comprendre ba Cristiano Ronaldo pe bazo renye mais na minute oyo moto asimbi bale mboka na bango kutezani Argentine eza Messi donc papa chéri faut andima même aza Maradona ya RDC na makambo tali musique mais na minute oyo andima pe Messi c'est Fally Ipupa yo kanti lelo soki ba provoquer excusez-moi t'as un salaire aux un salaire pas Fally nanga na salaire te nga lobi soki ba lobi babetisa artiste moko na Afrique mobimba producteur batengele kombo ya JB Piana na kombo ya Fally po producteur azongisa mbongo a préféré atambola na Fally parce que na minute oyo eza te ya Fally Ipupa. Ok, Ken Piana, donc pour nous, pour les mythes, comprendre déjà, ils attendent, il y a artiste préféré Nao, deuxième sujet Nabiso, ils ont réconciliation. Papa chéri Nazobo, papa chéri Sala Makambo, il y a minene, il y a danger. Papa chéri Sala Makambo, il y a danger. Mais tant on des attend, il y a l'état. Il y a des artistes. Papa chéri. Papa chéri. Papa wana. JB Piana. Bengue cowboy fatigué. Donc même aucun n'a même à lire au Moussaka Lobaki que featuring a Fally Ipupa na Erkeli les a locaux la en fait Erkeli a locaux à Rajakula. Donc binom balé au même contexte. Kobenga moto cowboy fatigué la cité ko fingié. Cowboy azalaka na mbangu pena ya course asalaka course n'est bien. Mais il faut akomaka fatigué. Soki cowboy pe akimi trop nasuka cowboy akoma toujours fatigué. Papa chéri sala ba course belé. Papa chéri sala makambo ya minene belé. Mais na minute il faut comme fatigué auto fêter 50 ans. Yo ndimi makilane azala nango ya ba trentaine. Tina 50 ans yango azala nango. Ok, tu es dans deuxième sujet. Deuxième sujet, tu le qui réconciliation, conflit affaire Rina ya Wira Uta Wapi.
et puis après réconciliation la bango, est-ce que c'est important Siko parce que on a suivi des émissions Ferrego là qui va parler de son père pour dire que bah na bonne relation, en fait pas bah na bonne relation. Alors Zana Matanga il y a CG Moni Production, après si mes condoléances peut papa na yé rançon. Tu as un commentaire sur notre sujet de la fois passée? Bon, ngana kolo ba tu peux pas comprendre mon histoire ils ont renseigné sur le passé. Déjà ngana oye biso ngaza hypocrite conflit ya faire na wera eza conflit moko ekosila kateti musique ya Congo ekosila ti ba kokunda bango mibale na cimetière. Pourquoi? Faire azali artiste et musicien oya beta coup d'état na wenge musique à maison mère. C'est-à-dire mais muta pesaka baya ya boule pour créer wenge ni les marquis. Eza initiative ya faire o azalaki afandisi bill afandisi babindo afandisi ba musicien wana nyoso apesi boule ndenge to kende boye biso pe faut créer plan na biso eloko wana ezalaki création moko oyo elingaki mema échec ya wenge musique à maison mère ezalaki eloko moko oyo elingaki esalaki wera sila baactivité ya wera bato bayaka te makambo wana nyonso soki wera azalaka vie ya idéologie te soki wera azalaka créativité te ya baidéologie soki wera azalaki vie moko boyabi korekilte bato te wera alingaki asila na départ wana le marquis siko moto asala coup d'état ya kointoxike bamusicien ya orchestre no mobimba bakima otikali yo moko okomi na moment ya kobandela recrutement un jour mais on a toujours dit que le pardon c'est une force qui libère. Donc moi je pense qu'il y a Noël déjà limbisanaye pour notre côté positif malam ou ya fait rigola et pas à Rezani parce qu'apparemment Ken parle que le mal sur faire on juge à faire et quand na point mabé parce que ça a fallu malam ou ya faire na ngana loba soki wera peut-être à répondre à mabé soit tu fais soki wera yembela nzembo o eleki peut-être vieux jaloux ndena ngana lobaki non bolamu ya faire pesa mais na yo ka nzembo ya vieux obiki ngana panza TV na ngala libanga likolo yo ka nzembo ya vieux jaloux ndeni ke nakuta bana bazo ka nzembo ya vieux jaloux na olena pex nazo libanga na beta na TV de place na va comprendre ah ba TV miko elela net kake bo keve la nabi mais comment vous comprenez naloba mais comment bana na ngai bakoyo kanzema bo c'est que bana na ngape un jour bakoko ma ba rebelle envers ngai comment bakoyo kanzembo ya boye mutoyo bon dans logique bato mususu baya na ba orchestre ya bato na ba couper ya madofolo banani non na pesi exemple muto mususu aye na ba couper madofolo bazuye balakisi ndenge basombaka nano ket ndenge basombaka mbati ndenge balakisi yo na ndenge bafandaka na kiti ya avion muto amatisi na avion pour la première fois obike muto amati avion pour la première fois ayebaka même numéro na ye te ya kiti ya kofandela siko tala wera apesa yo cours ya musique alakisa yo même soki okoti na avion il faut contrôler la billet non na suka numéro o bakomi na talaka na avion na yo zalaka ken tu fais si on a moni yoza mutaba koteria oza mutaba même pas je pose une question non je pose une question je suis juste professionnel yo zalaka ti na mamba billet wana numéro non na moni ba corrompre yo même pas ozoboya pourquoi non lingando expliquer nga bon yo yebisanga ke ba mission mususu yo zokotela ba matisa bango avion liboso ba eba kiti ba fan wera lobaki yango yo zaki wana bio yo kaliso la bon wera zalaki leader wa mata ba avion trop bango ba mata ba avion trop na ba président Manda Chante ba président JB ba président Blaise bango makambo ya avion si ba fandisa ngo na nzoto ba yebi yebisanga mwana ngengi ayebaki na avion te ba matisi ba kolakisa e kiti na yo po ye bango il faut otala numéro boye et ça n'a mabete so pe balaki sur place au fan. Bon à la fin pour toi faire un abola moko parce qu'il m'a dit vieux jaloux donc azana abola moko ta salabri ensemble pour toi.
bolamu ezaka par rapport à baevre atika na kati ya wenge musika maison mais ok bolamu yango na siko tokomi na point réconciliation na bango fait rigola là c'est je voudrais premier message na télévision pa ya mami pour dire que na matanga ya moni bo ebima marezi na Kinshasa a ozala wana pese mes condoléances pas présent na Weranson wana quelque chose à le sur ça na kozala na mela bangi melango désolé na kozala na mela bangi obike soko yo sala nanga interview jour na meli bangi te na sola kitoko mais jour boko ya lisusu kozwanga interview na même micro soki naza na se ya bangi obike na changer langage kende nyolo ba mambo bangi bien bo melango ngana zoloba po réconciliation yo zoluka il faut to luka to vérifier entre deux leaders entre Wera na Ferre nani amelaka bangi parce que mutu ya bangi a changer toujours langage yango nazoluka na yeba entre bango mibale nani amelaka bangi soki Wera amelaka bangi c'est que Ferre abo ya réconciliation na Wera soki pe Ferre amelaka bangi c'est que Wera boyaka déjà réconciliation pour lobby après kuti ya noir akozongela kaka même habitude na habite so ozo comprendre ba Patrick Mayangi ba Holanda biso ba comprendre ba ve nanga Jimmy Bela ou ba comprendre ba ve nanga Gauthier Mascotte ba comprendre réconciliation ya muto azomela bangi na muto azomela bangi te botika ko pesa bango conseil bazonga na po ekosimba te. Mais attends, pourquoi vous jugez Bobino Nyonso bolobaka elomo que non papa Hervé amela Diamba. Non, soyons clairs. C'est dit à quoi? Parce que moi, je étais avec lui deux fois. Na mona ya tane lo monte l'ex caméra. Nazana epe na mona e nazana ba répétition. Ni na mona ba mission na mso ba fali pour pana ba Asmark, ni na mona ba Fabricas, ni na mona ba héritier, ni na mona ba Wera ba JB ba tunyoso. Non na mona même pas ferré en fait na idée à Diamba, na ndenga Diamba. Na habité ceux qui vino bo mona kendenge ni. Banga tangi komba mutamela Diamba te. Yo komi o défendre maman fait. Ozomona bino ba musicien ba sambusa bino po bozot pesa ba nzoto marabu tala Ken attends s'il te plaît te offre les cas bokata te apito pale il faut y a peine à maele Ken piana ndo moninga boy pour ton information na moi c'est mission te moi na Congo mission ba akufa na waza en vie na moi c'est mission morte mais ceux qui n'ont pas salle en général na quand même mutu bato na sola pe na bango na umel pe quand même na télévision mais que o ba pesa nzoto ebi ba pesa nzoto obi ba FC ma Lewis sande bazala donc ngasko na tuno penza ba kesha parce que na vana ba mission na mso na mona ba mamba ndiamba te c'est là na kachote obi ke ba mission sous réputation beba balingara basi ya pembe yo poza pembe donc ina bo ngana juger na ngayo te ko bimana mutotel mais ana mais si fiya ngono ke ngana na liste ona te o ngana longola ngana ozomi longola makasi fu longola ngo poko tsenga na makasi ozomi longola makasi po on dit misangelo mo bo kapo yo za pito pale ana musicien mususu mwasi nyonso apembe o basolaka na ye babima na ye yo po apembe yo ebi ngo te ke yo apembe défense au salo eza pam. Un problème s'il te plaît. Pas tout le monde donc pour votre information déjà, on a pour tout ça pour la première fois dans le bango non parce que na comprendre toi fifi si moi c'est un tel fifi si wa ya bo en tout cas non seulement on a balité mais non on peut na moi c'est mission te ba mission na respecter bazali o bazara na basi na bango le quoi maman le quoi si déjà mon pata moi c'est Weranson le quoi bafana moi c'est Fali Poupa le quoi Terry Ali moi c'est Fabricas le quoi depuis quand tu voilà comment moi c'est en qualité le quoi la présentement dans chante na moi sinae basé belé papa chéri na moi sinae bango nyonso wana donc pour nanga penza wana mam nanga te na linga nanga muto azala ndenge mais musique penda ndenga te alors quand tu en as pour na sko matanga on a fait rigola za na kisa okende ou pas pour faire okende boye ye pa ozape mwana wenga binenga oyela mais kuna pe moi ba nzoyi ba ye siko ba nzoyi yango pe na ba te bazaka ba tout ba nani donc apichu muzu faut répondre ngana bon moni siko na ndenge ya réalité na fungolaka livre ngo maison mère c'est lobby clair ndenge vie moni azalaka pire vie ya Ken batikelinga liste ya ba musicien o bakoki koya soki mi vie na atikela liste vie na ngai abaka kufatikela liste
Non, maison mère epesi nga liste ya ba musiciens oyo bakoki koya na oyo bakoki koya te. Soki aza na besoin ya koya ba musiciens oyo oza na besoin baya. Tanga biso na liste ya 5 personnes, 5 musiciens. Bon, tant que liste ya ba mission baza welcome bakoya na matanga. Ba musiciens baza welcome ya na matanga. Eza nanu na koloba président Manda chante. Président Blaise Boula. Vous comprenez? Président Manda chante, président Blaise Boula. Président Alain Makaba. Tosi na ve na so Didier Masela. Nadolphe Dominguez. Wana 5 personnes au vina. Ko na ba génération na biso ba misenyo so baye. O ba na ba succès ba tambusa pemboka. Ne mona ba président tanga ki batangisa ba binisa pemboka. Otanga banani. Na tangelio selon na ba jeune garçon wa fallait y être, faire y être, fabriquer ça y être, retirer y être. Yo mto za na liste ngo bi sina expliquer bongo fallait za génération wenge. Na lo bana ba to ba ça en fait ba to baza sikoyo. Oko ba ça sous 5 autant tanga ba président Manda, ba président Blaise Boula, bango baza wenge. Siko tolo ba bato nyonso matango ezaka bana wenge. Bato bana accès ya koya ezana no bana ya wenge nde to trier. Ya on a bi président Manda, président Blaise Boula, Didier Masela. Héritier Watana Bela, bienvenue. Héritier pour Aya Matanga, il faut na publier na liste. Ya bateau, il faut ça na matanga batu ken. Yo biteke batu belé basudola ve monib ngai nde nazalaki défenseur ke mutafingi ve monib na 12h nga na bimi na 13h na bimi. Ba journaliste na ba chroniqueuse ni baza ba kokioya. Ba chroniqueuse. Isonya sotokoya to welcome. Non, nati na ba chroniqueuse Nana Boduga déjà kokioya, yo kokioya. Gloire Langia koya. Faut tout na ngape ba ya te, Gloire Langia koya. Manike déjà koto welcome. Nani lisusu? Joseph Afa quoi? Joseph Facha koya. Sintia Kapachipe akoya. Mais yana ba chroniqueuse mususu soki baye bon bayaka bakuta na banzoya. C'est-à-dire et là tika que non batu mususu ebiteke bafinga wenge musika maison mère. Chaque jour. Présent na ba na benga ta Manda chante. On doit dire que match eza penza na bato belé to continuer pe kuna. Non que non pas présent Manda chante mais avant na kende photo que non te manoken. Kenalinga o moinga ndo le mambo ya mission ba ba cancela